Ah, vraiment, vous avez un beau cancer des autres tambours. Vraiment, mal bien ça en banane, basi balé ya kitoko. Mais tout le monde a kaka bobi Congo ango. Tu veux tracer tes kami bali pour ani bonyo ko la rabiso. La base ça là il papa na kana. Maman ba vient de jeune fille. Obima na bango ko babini bango ba ko tambola bango ba ye ba ko vana ndako. Et là les aliments demi mois 3000 fois maman je ça le retourner tout là kamo. On te surnommé mission la biso ça la femme doit parler. Moi 6 fois loba. Bon ça biso mabe qui to côté parce que papa obotisi maman bana 6 et puis otiki maman okei na yo parce que maman pa banda wapi asala kindumba abanda ko yunga na banzela asenga bana poto bana partout bana monde entier balobi site ya munene BTV 3 makambo ni mosila no bolobaki ni bemba kondo Tshisekedi babanga bakonani. C'est le seul moyen où les Congolais peuvent se mobiliser autour d'un grand nombre. Nanzela matanga balobi danger kotikala danger pe kano kotikala donc mamwa mizo kobaka roya pona bino pona batu nyonso pona ba artiste pona ba musicien pona ba danseuse pona tout le monde. Au Soudan donc on s'en rend compte et celle comédien au atikali na kina zo défendre couleur yangade c'est moi. Babi landa mamwa bien na kata BTV 3 on se retrouver. Chaîne moi bien ma chère qualité, je vous remercie na mon boss ma pèse mambote. On a BTV 3 bana poto bana partout. Polinga bongo ti. Voilà, merci beaucoup BTV avec Barbine Mounzi, la capricieuse de la presse. Abonnez-vous massivement, commentez, likez, partagez. Vraiment, vous ne serez jamais en décis avec votre servante Barbine Mounzi, la capricieuse de la presse. Merci beaucoup à notre papa depuis France, papa Pierre. Merci beaucoup à Mamine Zumba VIP International. Merci beaucoup à Corinne Momba, ma grande sœur chérie. Merci beaucoup à Kijabouan, Jacques Magnongo. Merci vous êtes tellement ébélé et Ndina Sarabino car soyez en balboso tomber la vidéo au s'abonner ou appuyer la cloche de notification. Chaque fois billet bando kota au bando recevoir yango. Merci beaucoup na le to elibino cœur de femme quand de Sarabino la femme doit parler. La femme doit parler to elibino to elibino pa maman la biso na invité notre cameraman derrière la caméra papa Mardoché ceux qui au fond la biso déjà ba mon invité na biso ya lelo to ça qui bino biso to ya bakaba to ya bakaba fumeur to sumaka fumeur fondation la biso to sumaka veuve ba maman baza na posa lisungi bandeko ba na posa lisungi ba sunga bango bino pe bandeko bokolanda vraiment numéro na biso na sewa na bobenga bo commenter bo liker bo partager vraiment ekozala plaisir ya komona ba réaction na bino na ba élément auto bandeko lakisa bino mikolo na mikolo vraiment tozala maman na to komeka pe ko solo la vraiment bandeko boza na posa lisungi bandeko boka na posa bo sunga bon na atenjanya kolekela maman bo lekela biso na BTV bozala jamais dessus parce que to benga maman to remettre biloko na misu na bino et puis to lakisa bino ba image vraiment ekozala esengo mingi. Bonjour maman. Bonjour. Bonne santé. Santé bien. Vraiment to ko luka maman to mekampe ko solo la parce que biso chaîne na biso sunga ka ba fele ba veuve ba fumeur bandeko ba na posa lisungi yango tozo betambela na bandeko nyonso bokolanda biso o oza na posa ko sunga mona rate o sa ndenge nini poto mona ka bandeko mususu et asa na mbongo na $1000 $2000 a préféré ba ke boaka libanga moko o nzambe kutu na lola o kontango te mais soko longoli 1000 francs $2000 $100 $200 $300 pona ko sunga ndeko moka na posa lisungi merci na kaka nzambe alola ko bakisela o ya ebele koleka vraiment tozana maman bonne santé. Santé bien. Kombo nani maman? Musenga. Maman Musenga to ekoluka bino poto mekampe ko solola na ebité voilà maman Musenga et to ekoluka to mekampe ko solola oza marié te na balati o balati oza bana na bana na mama vevi to vandaka na ye na ko sala ce qu'on sala lisusu te la sala lisusu te na so lisungi na muto ko sunga ngai ndio ngona fa na ndako o ko lisungi na ebité mama veuve papa kufakala bozaka na mama
siko mama zande aza bien a débrouiller ka sala ka babilanga to ne to avandaka a débrouiller ta avandaka na ndako ngane sona sunga ye ndem ta ko pese loko boye to sale loko mama lie na bana esili na mbata avandaka ngamo na mama ovanda yo mona mama sikoyo pona papa bana bokutanaka bozanga relation to bokabwana to kabwana na sope kala bokabwana peti siko atiko na bana imo asokipa na bana to nyoso ka yo te nesko a charge na ngamo vraiment et ça la passe ndé na lobaka komona mama na biso boye aza susu na mama na ye mususu aza pe jeune oui akoluka musala ezanga bato mususu baotala baloba aza jeune akoluka musala oui koluka musala ngo te kotambolika na nzela boye te faut oza na moi fond moi pas o ekosala ke o laisse pe libota o parce que na komona biso vraiment et comment passe komona mutu na nzela boye asunga mutu ko bato na bato bakokanisa na ndenge na bango azomona ke ozandi to makasi abia sunga yo ndeti kosala ndeti kokanga tout ça nzoka nzambe alobi yo pesa kabola bozino na bandeko mosusu et oya kopesa yo ekoleka vraiment la fondation na biso to sunga bandeko pe bokolanda biso bosunga bandeko baza na posa ya lisuni kongo na biso pasi mambo eza tellement ebele et bato baza sous la confiance à bato te pona sunga bato komi moi pasi vraiment avec papa Pierre tu es sûr que mambo ko tambola tu es sûr que mama malamu ko salama mama lobi azaye moko na mama na ye oya bokola abande ko sala na ebite mama otika musala pona ni bon tika musala mais pas toi na voyage na ye voyage yango pe na tika na ngana fana na nda yango tiko vala na nda vraiment ko tiko vala na nda ko na yo posa no ezalaka osala ndeti nini posa ngeza po na sala nini po entre musala aluka musala pona sunga mama na sunga pe bana oya ngai pe libota na mobimba na sunga bango nde yango vraiment va sur ce qui mutu moko alandi yo atindele moi quelque chose oyo obanda ko balola pona ko sunga bana oza sûr que okosala nango ba aventure te tina sala ba aventure te na sir osala na oteka pona sunga libota pona sunga libota est-ce que bana batanga te oh là là on a combien de bana on a bango 6 bango 6 wana so avandeli au Canada combien de filles combien de garçons filles ba mi balé garçons baza 4 garçons ba 4 pona yo mo kanisaka nini pona bana na yo pona na kanisa nzamba sunga nga pesa nga makoki pona boko na bana oya nga bakoma pe bato lele pe bayeba nga mama na bango nde yango wana vraiment ce que bana abasi basala bana abasi basala ino bavana kana bana ba 20 ba jeune fille obima na bango ko babini na bango bakotambola bango bayeba ya kovana ndako elo ezali mwa 2000 mwa 3000 fois mama zo sala ino kotolie to la kabo vraiment kozomona mboka na nsimbi ezotambola vraiment malo beza bana na basi mibale ya kitoko mais tozomona kaka boyebi kongo yango tobetaka sete kaka mibali po ani bonyokolaka biso yango te surnommé mission la biso eza la femme doit parler moi si fois loba bosa biso mabe kitoko te parce que papa boye obotisi maman bana 6 et puis otiki maman okei na yo parce que maman pa banda wapi asala kindumba abanda koyungana na banzela asenga na banzela to ndenge nini toyebi te makanisi nini ezalaka nini ntango bozwaka décision ya kokite biso kokende kotika biso vraiment esalaka mpasi mingi e oyo ozosala oyebi ke oza na bandeko ya basi ezonga kaka mpo nga so nalobi mabe ekezwa bandeko na yo po ye mpo oza na bandeko ya basi vraiment mama ndenge tozobeta liso soki motu lelo alobi asunga yo ka nde toutaki koloba liboso eza pe na mibali mosusu akabwana mwasi mpo mwasi asala eloko te akenda na yebi ke mwasi asala eloko tavana na ndako lelo tolobi aye kokuta yo otelemisi mwa eloko na yo estce bokozonga na su te antuka bien apres bazala pe susu ate azala susu ate avoyage akenda mboka na bango bangala bona so ba 2000 so combien na ti siko pe ayaka peti kala pe nde tokabwa papa tasula kokufa pe tozala pe na yebi te so akenda na voyage pe libela nde yango wana po moto azala na mobali akozala boye te so nayebi nga bite naza na mobali te mobali ya voyage
na vanda mokonzi amba osunga opesa nga oyanga nde yango wana na kodébrouiller ndiye ka nzambe ka lobi te boya bokota tosunga na biso balobi oyo nzambe apesi yango osa nini epesamela yo nde yango wana vraiment bon na famille mobali balobaka nini po bayebi te bana bagrand garçon bagrande fille déjà famille mobali balobaka nini en tout cas pene nakipaka bango pe te nakendaka pe te bana mpe bakendaka pe te balobi ntango sabote mwana kala pe lelo pe te atika kwa mwana suka azalaka na age amoke deja mpe sapusani deja natikaka kutu boye mwana mokie mpe na inani bebe nde yango depoya mpe tala moto avoyage atika ye bon soki otanga otange ndeni otanga ye ezati tosenga nzambe asunga biso apesa biso makoki mpe tozwa moto bokola baoyo babibiele oyo atindela ye biso nde yango wana vraiment komona mama aza na bajeune fille basi kitoko po kaka nayebi te soki mama akolinga balakisa bajeune fille wana baza bajeune fille kitoko mpenza makambo ezosalama eyepesa pasi parce que na kozanga yango ozomona moto mosusu aki oteka nzoto kaka mpona kozanga 100 francs 1000 francs mpona kozanga 500 francs atali koto mama aza nango te papa koto aza te nasalaka oyo na osala oyo eyeya yango tozomona na bana na biso mpe bazobotaka avant l'âge parce que position ya malonga ezozala te mama beti mbela alobi basunga ye nayebi te soki ndeti balingi basunga bakosunga ndeti na combien omoni ke mwa fond mpona kobanda kodéprie oyebi ke avec oyo na kosunga mama veuve na kosunga bana bakotanga parce que kala mingi te ape tozozonga l'école classe ezozonga kala te nayebi te makanisi no eza nini ozobongisa nini mpona bana tomonaki Fachi awa notre président Fachi Beton atielaki biso école ofele mais tozomona makambo yango ndenge ezokende kaka toyebi te mpona yo moko okoki kokanisa ndeti bandeko bakotala biso basunga biso na combien oyo eza ke mbongo oyo ekosunganga nasungi libota ekosunganga na commerce mpo capital baliaka te liaka bénéfice mais capital zala nango kaka nayebi te yo kopropose combien na bandeko bakolanda oke bandeko na nga na na posa autant mpo esunga ngai na banda kodébrie ndambu nalesaka bana ndambu na banda kobalola mpo lelo tolobi nde bana bazozonga classe ata moko mibale bazonga ekozala malamu mpona yo koblani mpona ngai pena bakosunga ngai neti ba 400 000 mpo ekosunga bana ekosunga mpe nga moko kolia na bango makambo na bango nyonso makambo ya klasi banini nde yango wana soki 400 000 ezala nini nakokozwa na ngai bakokosunga ngai nde yango wana bakosunga yo na 400 000 francs na oyo moko beti calcule ke na 400 000 oyo ekosunga nga nasala boye ebana mpe balobwaka mwa 100 fois mpona bana mpona classe vraiment toza wana bituvi tolingaka bino mpo bino tobolingaka biso ntango bomonaka biso toyebi te esalaka bino bien mama mpenza alobi oyo ezalaki mposa motema ye na ye la femme doit parler tomoni ke mama alobi tosuki kaka wana te toza wana mpena tokomeka mpe kosolola bamama nayebi te notre cameraman ya encore du temps tokosolola mpenza na bamama bameka koloba baposa mitema na bango oyo mibali baosala biso eyesala biso pasi toyebi ke lelo lobi bameba oyo ekweli bagrandtiere na biso bamama ya biso baya na biso mpe baoyo tozoya ekwelela biso te parce que mibali bokoya bokolinga biso bien tokolingana bien e soki obotingaka bana omonisi nga te donc seke foki koluka motu mosusu oyo abongi na yo oyo bokovanda na ye oyo bokozala na ye bokosala na ye vie tandis que nga déjà obotisinga bana ebele obomi déjà vie na nga obomi carrière na mais eza nzambe ayebi ndenge asalaka makambo na ye nzambe nda tuti mitema na biso mpe akokutana na mama tobeka mpe kosolola na ye vraiment mama okobelela papa Pierre esika aza ntango akolanda biso posa na yo eza asunga yo na nini outa deja koloba awa papa Pierre akotala biso depuis France nayebi te soki oloba nini mpona papa Pierre mpona ngai akokosunga na eloko nga nasengi asunga na mbongo oyo po epesanga makoki mpona nazwanga ngai na débrouiller nasunga libota na ngai na bana oyo ya ngai nasunga mpe na mama veuve nde yango wana amona ngai asunga ngai atika ngai te asunga nga nde yango wana papa akufa na nini papa akufa na 2000
Ba 4 ba 2004. Papa kufa pe kala, kufa bina pe kala. Papa kufa kala. Kufa kala. Parce qu'on a bossé ko tuna awa eza bo futela ka to eza lo pango na bino moko. Awa biso to futela ka. Futela ka mais on estikate to futela. So bo futela ka, parce qu'on a évité na ba condition oyo bana ka bazoya na mo mukie bosangisi bo futinda ko to nene. So ba ya mukie ngamo ba mona pe de jour de sangisi to futinda. On a ce qu'on a pour futa combien? Là to futa mo 50 000 francs, ils ont valeur il y a $25. Ouais, c'est $50, $25, $25. Ah, vraiment, vous avez un dossier au Baksama. Papa Pierre ici aux Ali, un dossier au Baksama kaka. Maman a dit ça le binda quoi foutre là $25. Azana bana 6, azana maman veut voir vendre à nanda. Alors foutre nanda il y a 20. Combien de francs c'est 45 000 francs. 45 000 francs. Oh maman foutre nanda qu'on a habité vous avez un c'est déjà garanti. Vous avez maman lobby 25 000 francs et ça que bana ya salarate mwana wa ina 100 wa ina 200 wa ina 300 basangisi bafutinda vraiment ils ça la passe la bande comme ça au monde akane na uta ko beta sete ukabeli mutu mobo $500 pour abwa koka libanga barbi tout le monde la capricieuse de la presse au pesi $500 libanga ozamba yoki kutute esuki ka la biso na biswa mais ce qu'on peut si maman monde ti aboy on peut si maman moko ya boy $500 on peut payer sa musicien au bien ça bazong solo fois combien et tu cause la carte maman zong solo en retour non nzambenda mondo pesi babi soki o pesi o bato tango pesi nzamba talike maman asungi bato musu ba ke bebisa mbongo na mambo zanga tina mais a pesi quand même muto ako sunga bato na bato yasuka yewana voilà maman ndo la kisabiso mwana yasuka ya éviter vraiment egozala esengo mingi tango tokoyamba la esima pona koswana mama tokomeka pe ko interroger bana par rapport ya ningi bazo vivre na vie o bango bazo vivre na vraiment eza pasi bosunga ngana betaka sete numéro na ngeza na sewana na éviter papa morto chez numéro na ngeza na sewana bobenga biso bo contacter biso bosungana o boza nango o monike oza poso kabola ngona baninga benga biso tokoya ti e place oza benga biso toko expliquer ndenge ni ko sala po o joindre maman so étant oza na posa toya et pas na to lié téléphone yo solana et toza na problème te toko kita sur le terrain toye pas maman toko pesa téléphone bino na bino bo sololi ce qui bo regarder ba contact carabino mais biso tozala rana pour nous saka musala pour nous sepelisa bino ba deko bolanda biso ba deko boza scotché branché ba deko bo commenter ba deko bo partager vraiment ezala bien tant on a kita sur le terrain la zara pour ça va commenter na bino et ça la biso vraiment bien et tozala maman na habité et tout solo déjà presque oyo tokoka ko solo là na habité surtout ko ta maman mususu to me camper ko solo là merci beaucoup maman to sepeli pedia ndenge opesi biso opportunité ya ko so maman to ko me camper ko solo là kaka ndenge esengeli ndenge to esaki bino ndenge to la kaka bino biso vraiment to kitara sur le terrain pour na ko zwa bino ba image pour la kotika bino bongote po bino bolingaka biso pe to lingaka bino ba image na bino yango yo ba maman baza posa koloba ba maman baloba na micro na biso baloba posa motema na bango na ebite mbote maman mbote boni santé eza bien to kokuta bino awa et tozaki na posa to solola na bino par rapport à ndenge makambo mboka na biso yango ezokende na ebite maman oza marié te na marié te na bota mena za mobali te oza mobali te ce que ozovanda bon na futela ndako nga na bana na nga na mama na nga veuve na mama veuve maman avec papa fakala pendant 78 hey papa fakala parce que pendant 78 na habité futela andaka combien te wana tozalaki elongo na lopanga famille mais na mikolo oyo toza so na lopanga famille te nga na koli naza na bana na nge pai na nga famille ka nde na se papa kufi nde na makambo so na bana nga donc na babenga na 78 wana nde bobima tozalaki nanu ti ba 90 nde toye kokabwa na famille ba 90 nde bokabwa na famille ya azwi mama na nga tokendaki esukolo tobandi kolukaluka na ndenge ekobota bana ndenge okobota bana soki papa bana azala azati
leka Angola ezalaka kenaka Angola banako ya sikoyo ayaka suite. Ayaka suite c'est que la salle déjà famille. Ça ni famille kuna ngape na tikana oyanga bana. Ko tikana oya yibana. Siko na yebite ndenge ozo vivre na bana ndenge ni. Baza combien? Ba 7. Baza 6. 7. Baza 7. Est-ce que vivre na bango ndenge ni? En tout cas, l'air mokili ezalaki nango bien. Tozali ko vivre na biso na commerce, kozoteka bénéfice mebele otangisa bango classe. Mais na mikolo commerce comme bulu yeke ba bénéfice ezati. Kolie komi passe osomba eloko bopoteka ngo eza passe. Banaki ata bambuba na osomba makalo yo teki metalaka mboka ngo. Biloko ezoteka mate biloko ngo passe. Donc ozoteka bana bango Minerva ne fatia ko fele mikolo bazongisi biso ngo ya mbongo. Nana mibale de ya bazo examen d'état mais université bakota la te. Vraiment. Pour mbongo ezate to forcer ce ko o amiki. O amiki ngo so teki bo fonga la carte. Ozumbongo no futinda ka $70 et à 70 000 on est le foot bana ba 20 000 kolia kutuka nzambe ka ndenga zo batela po to ka makama nzambe olamuki okuta nango osalika bana bale na maladi ya mama nyonso ya mama eza na maboko na mama nanga utambuka na zaka na difficulté kotambola mais a force kaka mais na vanda ngani elongo ngana bana ngana mama na boloko na CP obina ONG le CP singa po ba formation bana bakoyeko yekola ezali na tsa bango pona formation ba yekola pour lesa fufu eza na eloko te le ba yekoli musala ya maboko nde kotonga lobi na bango bakosunga ngai vraiment yango na CP no bobeza ONG yango na yende bomo na image na nga po lobi nazwa bana nga na tsa na formation pour le basunga ngai vraiment c'est très capital maman lobi azan pour ça bana na yepe ba yekola formation papa Pierre mikumba na yango yo fondation na biso vraiment tozarana pour na kosunga maman vraiment alobi azana pour ça bana ba yekola eloko ya sepeli nango bana nde ba yekola lelo to lobi bango mutu ba kosunga parce que biso déjà toko maman déjà ba komi okende maman ba komi okende lobi azana maman na maman veuve azana problème abukana donc maladie nyonso kaka wana maman beli banda combien des années mukali banda 2007 akwai ya bukani azongi tokena na ba massage Yesu akwai ya bukani siko na bite bata maboko baye basimbi mais kotambola nezalaka na mwa ko boiter vraiment ngai et ça la nga pasteur na okara doléance à bout vraiment ça fait très mal et au monde a ceux qui ont dit monde qui tient ça na biso bolemba biso parce que toko tambola penza partout pour na kolakisa bino ningi to vivre na mboka na biso ningi to vivre na mboka na biso toko tambola partout boko mona ba image partout to bando kita to bando lakisa bino ba image bandeko bozandaka biso bandeko borana pour ça to sunga bandeko mama futela andaka $70 commerce ya malonga et 70 000 francs commerce ya malonga te aomona te banda wapi asuka wapi azotangisa bana na mukie oyo aza nango nayebi te mama na biso siko fond oyo aza nango za ya combien bon fango ezalaki nango metalaka ba makambo bana bazumba examen d'état etikali so na fond ya malonga te donc super voyage te ko somaka na osomaka awa moto zaka ta na 200 000 osomaka makala ngo de ba 40 000 moi 5 ngo te ko zo ko mais leto yake oke ba kongo ye ezalaki ndenge musu par rapport no sombi mais ata ba mo mikemi ko zo ka olesa bana obomba pe yanda kwa bato vraiment donc ozobunda na kaka na moi saki moko wana ko olesa bana kaka wana ndako batu mama kaka wana nyonso kaka wana kaka nyonso wana vraiment na saki moko makala saki moko makala aobanda ndenge nini asuka ndenge vraiment ma félicitation ya omona na saki moko oyo ezake mutu mususu abimika na point lelo après to pese 2 semaines akwei na ye mais maman avec saki moko atangisi bana mibale ba présenter azana souci bana bakende université moyen ezate makoki ezate bandeko bokolanda biso maminzuma VIP international qui jabron zaki manyungo ma grande sœur chérie Corinne Momba ma grande sœur chérie na ingarabino mingi nebi ke bino bwana motema kosunga mama ye ya beti mbela lobi basunga ye ka kolia te bana batanga
bana bakende musika lelo lobi na biso eza bana na biso nde bakosunga biso soki lelo tobongisi avenir a bana te lobi tokosuka wapi mama za posa bana batanga entre scolaire kala mingi te bakomikola ngo zo umela te bana bauti okanga congé kala mingi te baozonga susu donc mama ebandeli suka eza te na saki moko nga na ndimi te ke bana bakozonga classe ka na saki moko ala mama lobi oui bana bakozonga mais te soki bandeko balinda sunga bakosunga ndeti na nini ndeko wana soka lingo sunga nga liboso na kosenga ke nzamba batela ye na makanisi oyo azwi ya kosunga biso akopesa nga fond ebele mais soki na na courage ya koluka te na kokwea mboloko wana aza mutu moko ke nzamba apesa nga deya makasi ya koluka mbongo soki apesi nga ata 600 000 nayebi ke na 600 000 wana kokata ndamba na classe bakei ndamba mbongo nga moko mpe natia yango na kotekela mpona banaka mpe kozongisa ya mbongo ya bato oyo tozwi bolike tokozongisela moto wana nake na fin du mois nazongiseli po na ndimaki lokola mpe toyebi ke eza ONG ya kosunga biso baorphelin na bana oyo biso toboti mibali baza te yango wana nakobanda kozongisa soki nazwi mbongo ya bato nayebi ke boloki na biso ke jour boye yango tokendaka kozongisa na ye kuna esika formation na biso ezalaka ONG ezali nake kozongisa mbongo wana te me biso eza ONG na biso eza tozosunga nde tozosunga bandeko baza na mposa ya lisungi tozosunga mpona kozongisela biso en retour te mais tozosunga bino bandeko parce que bandeko na biso oyo baza libanda papa Pierre ye mpe aza moto ayebi mpasi ya bato ayebi kovanda na bato amoni ke non nga mpe moki oyo nazwi nzambe aopesa nga nakabola na bato tomoni mama na biso mami Nzumba moki oyo nzambe apesi nga nakabola mama na biso Corinne Momba moki oyo nzambe apesi nga mama na biso Kija Brown bosangisi Jackie Manyungu magante ya chéri vraiment bosangisa na bandambo boza nango bosunga bamama ekozala mpenza malamu mingi nayebi te mama na biso soki mpe oza na liloba mosu akobakisa nayebi te mpo koloba vraiment boza ebele obolandi biso merci beaucoup bokommente bolike bopartager vraiment ekozala plaisir makasi mpona nga ntango bokobenga bamama ntango tokoya tokopesa bango telefone mama zwa solola na mama Kingandi aza na mposa solola na yo par rapport a mposa na yo oyo yo ozalaki nango vraiment bosunga biso toza na mposa ya lisungi na bino commentez like partager vous ne serez jamais déçus parce que Barbine Mongonzi la capricieuse de la presse oza wana mpona bino mpona kopesa bino kaka bainformation niveau mboka na biso ezokende niveau bandeko na biso bazosouffrir niveau pas ces en Mboka na biso Congo malgré notre président de la République Fachi Beto Orsi la biso banzela et ça nyonso ka pona bolam na biso pona lobby to lobby wana biloko pe ekota na facilité Mboka na biso pe échanger vraiment mama lobby ne bandeli ndenge pena mambongo bandeko ko kende bandeko vivre na malgré position là qui n'a mais cette fois-ci vraiment position comme moi dur donc vraiment beau like quand on a bêta cassette merci beaucoup à papa Pierre depuis France merci beaucoup à notre cameraman derrière la caméra papa Mardoché le beau trépied merci beaucoup na bande ko nyonso bolinga biso to linga bino bo continuer ko s'abonner bo partager bo liker bo commenter vraiment et ko sala biso malamu mingi merci à Kija Brown Jackie Manyungu ma grande sœur chérie merci à Corinne Momba merci beaucoup à Mami Nzumba VIP international Mami Nzumba Yaba international boza ebele vraiment commenter liker partager vous ne serez jamais déçus soyez bien bazongi teka ande na loba tout le monde ni kaka na numéro bye.